Capage TV. Capage TV. Ligue. Sauf que la Ligue Jean 13. Verset. Non, maman. Capage, nous avons contredit dans les lots. On contredit dans les lots. Ligue n'a jamais pas écouté là. C'est ça des versets différents. Ligue Jean 13. Bah, émission au Salamawana. Moubala Renate. Na papa na Gaëtan. Bah, il y a un ligue. Ah, ok. Vous comprenez? Bah, il y a un ligue. On est battu, mais on est dans sens de polémique. Oh, il y a Gabi. A Télémi, il y a Moubala Renate. Renate a boté Moubala Gabi. Et puis, bah, chroniqueur, bah, chroniqueuse. Donc, moi, toi, d'abord, je vais après. Mais on a fait quand on a dit on va passer Cardozo, Nino, Balate, Basengi, Libala. Cardozo, la grâce, le zolo. Grâce, vous avez dit, c'est clair. Ah, au Sengi Cardozo, demande à Libala. C'est que on a bébé, Boyani. C'est grâce à Ndumba. Comment nous tous à des comédiens Mitou? De Bobali n'a qu'à Libala. Eh, Baba n'a qu'à Libala. Donc, on a des fêtes, dit. Donc, c'est que nous profitons de ma sangarena. Hein? Faut m'expliquer bien. Donc, on a ma sang. C'est que nous profitons. Qu'on perdre moi si, oh, et surtout, boye bana qui makasi, et puis bana batikali. C'est ça. Donc, na mona pas parler les jours, on a kokati. Kokati, donc. Il y a déjà illuminé des jeux Zaradea et Mao. Danger. Papa la pesa sur Mawa les jours en haut. Peut-être que nous la loi à moi na mouké. Qui s'injora, tu es billet. Abanda pe kala na fe na so jibe mpia na papa chéri babi nemite tokoza na défaut na malolemo mais ngote ko mi biso tina ba niveau ba dolga watsango ko felo mide na papa chéri bara bien et pas polémique au marambo binemi biso ka ba meloman to comme ça en réalité na âge fabriquer ça leki ya wata aleki donc ce doit ça sur le plan droit de naissance. C'est que Fabou Fafana Nien. Fafana Bena Nien, Abanga Mukolo, na droit de naissance. Vous avez Mukolo na Monazara. Tu vois que ma bête. C'est que je me suis fait avec en face. Oh, bah ça déjà. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Ritz Beauté a eu les sous-soucis qui capacent à autocosokola à pakola kama gamme de beauté et à Ritz Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé en pakola olingi tena yo ekitate e matate ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo na topakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa monoko te Ritz ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oil et ça pour la bateau bazala mo elongi kota ba buto ezo sakano makasi oza na poto oza na Afrique buto elingi elongi mafuta oil solution Ritz Beauté acheli biso yango so omona ke batache moko esali ngai mwindu Ritz atindeli ngai mai oil ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omoni ça Ritz Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi sérum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommandé bino bagamme ya Ritz Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya Ritz Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Ritz ndeti na bongo na poso na ngai bebaka te bosepela na poso na nga mikolo na tingani kaka na Ritz Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté.
Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Coco Télézawad. Mbote na biso. Mbote. Maman Kapash. Yo posa. Ah na Oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Ezape na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo ezape na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Na ndaku na yo. Na ba petit colis. Ba eko tikela yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki omonique na famille bozalaka na batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bakeko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, des robes de soirée, des sacs, des chaussures, des perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Kapash Télévision, merci na bao balanda biso, boze belé bolinga biso, en tout cas boloba il a la bière à oumeli azomo na mate. Bino boyebi kara hermoro changu awa akoma scénario, à diriger théâtre, à faire sa parole, il y a mon soit contre la kati, à créer miniature, en tout cas la lou soda. Na ba été par ailleurs en pour actualité à côté la bino à théâtre et ça mo belé. Il y a tout développé ça là vraiment bien. Merci na papa Dior, merci na baonis parce que rabiso. Merci na Kasi boutique bolingi ba roba kitoko boye, Kasi azawara pour non light sabino. Monica qui m'a mis le lelo. Pakakuta lobi Kapash na comprend inte dans sentir yomba jolibité Kasi boutique bolingi ba roba kitoko Kasi vraiment azawana pour na bino la qualité moko ya bien. Emily D'accord, bolingi ba robe spécialisée pour la mariage, pour la soirée, élégance en tout cas. Joe, tu l'as dans la piste à Batnara pardon, s'il te plaît. Tu l'as sur maman ma tête. En tout cas, on ligne Kapash Télévision. Désolé vraiment, vraiment tant on va faire la publicité pour l'inga chaîne yebake ma partenaire Bazali. Au tali la publicité, au s'abonner, au partager et ça la vraiment bien. Merci d'avoir balanda biso, merci bateau bazar partout dans le monde. Mpaka boni. Ouais, Kapashi. Ouais, maman est qui vraiment moi belé. Mais moi mikolo de mon ante. On a senti vraiment nzamba na ngambu no. Makasi. Donc c'est ma tama vraiment. Makasi. Donc ça va on dirait moi il va auto boyer. Aye boyer donc. Yo tout sans complexe. Si vous vous le pango dans la kingo. Vraiment. Yo. Bureau quartier na maboko donc voilà donc. Moi tu na ba tout bon là biso. Ouais, Papa Albert a vraiment très bien. Papa Albert, tu peux se bamboter. Ouais, Papa Albert. Tu as crédit habité. Voilà. Tindela maman Kapash chacha crédit quoi tindi ka bénéficier. Batabongo ndeto olinga. Yesu ke psanga la luna sepela na Kapash pas arano bien.
Ah, pas Zarano bien. En tout cas, boire ce bon émission, il y en a eu. La plateau boire un aller. Moi, symbiose. Bobeta, on peut dire Diongo Kitoko. Donc, Papa Albert, c'est quoi, c'est Pilar Anango. En tout cas, merci beaucoup, Papa Albert, autour de ça là. Et puis, Paul Mwamba, papa social. Paul Mwamba, en tout cas, continue toujours. Que ça, la bouille, ça a rendu bouille. Ça dit Paul a fandi carton yango. Paul a fandi la mugi à Salango. Et puis, Aimé Bidocha. Aimé Bidocha, babi. Avec Nabakisa Sawa, Azongi déjà. À Tunaki Ope. A dit ça, Kapachi, na Betty AR, mais. Na oza ça donc mbote na batu tout bolanda biso surtout bana chango ouais ya ba moye matanga zalaki ya eleki nene ouais matanga eleki très bien en tout cas courage na papa Alain papa Alain en tout cas nzamba batela apeso sous makasi pour c'est pas facile Kapachi ko perdre moi si oyo bo umeli et surtout boye bana ki makasi et puis bana batikali c'est ça donc na mona papa les jours on a kokati. Donc, il y a déjà illuminé des jeux Zaradea Mao. Danger. Papa la pesa so mawa les jours en haut. Otati muda ole la loi moi na moké. Donc Nzamba Sungaye. La monnaie pela soutien hein. Ouais. Ouais. Soutien la bino penza et halikambo en tout cas na sentir. Yango do linga. Na longola bino ata bo za bino hypocrite mais. To linga sko to komango de vrai. Omoni comportement na bolingo to na matanga. Bien à ma fête. Et comme à ce qu'on boit. C'est ça. On a l'itson on a tambola en angoy angoy. Faut et comme à benaboy. En tout cas félicitations aux artistes et comédiens surtout au Tuyakiwana et puis na bandeko pe mususu ba diaspora ba tika ki bisoté et ba opi ba soutenir qui papa lé en tout cas nzambe na lola abaxi la bon le susu ya ebele bele. OK, merci tozo continuer. To moni moi ya Gabi a sali pena mititi de mission hein pour na libala Renate siko ya Gabi oh ex na bali Renate non quoi peut-être libala moi créé bino so bo bala nika likambo libala na internet avec vie privée mais on dirait mata kita pour ani ba chef photo Renate ye moko do boko na ko exige na vite tribunal to ndenge ni paka non les maleke to en fait normalement comparer succès na base. Or, si on a succès, ça ne sert à rien à base. Pour y avoir une base, nous et qu'on bamba au pays. Oui. De longo lieu, on a aura aux anango et bambi au tinassi. Vous comprenez? Félicitations à Renate Nda et Foku pour te finir à trop. La comédie, en tout cas, te finir à trop, bata bouzoba, bata maboke, bolingana bino na bino et tout, baba la raté et tout. Mais nous avons un biso, to komi ko bala, to komi ko bota, to komi ko sepel sa ba famille na biso. Et ba émission yo sala mawana, mobala Renate na papa na Gaëtan, bada ya na leki. Ah OK. Vous comprenez? Ba ya na leki. Sikoyo na coutumier ba monaki papa na Gaëtan mta fandaki. C'est normal, mobala Renate sa libana. Ils ont ma famille, la biso, na ofanda pe na place ya. Mais na tina commune. Casse. La commune peut comment? Bon, ils ont normal hein. Ya mabete. On est sur batu balba mais on est sans polémique. Oh ya Gabi, a télémi obi na mobala Renate a boté mobala Gabi. Et puis ba chroniqueur, na ba chroniqueuse. Donc moi toi dois appeler ça on trouve après. Même si comme titre, même si image na ba tse, ba Gaëtan ça émission ba tse. Or Gaëtan pe, ba il mouvement ya ko se défendre na autre côté. Il fallait pas. C'est-à-dire l'équipe déjà, oh l'équipe c'est tout et c'est lui. Pour les yozo leka moto ça ani. Maman ta sala ki tension, babilo moi bon. Ce que ba titre na nyo so beta pour ani pour yo l'équipe na émission. Ouais. C'est-à-dire l'eau mais bon moto so pesa en plaire. Pour l'équipe autant des émissions ou expliquer normal. Mais ba chroniqueur, ba chroniqueuse ka ozo leka, ba ça ani ba titre ba miniature, ils ont mis attention. Si tu yebi ba bandana otala to no commenter ba. Aina ofinga na commentaire. Omoni, ce que babilo wana esa mabe makasi. Et ça la vraiment mabe. Pour toi na mitema, ba nous so aussi pour de ba bêtise. Ouais. Omoni bolga bo créer lo moko boye. Oyo ego se pelisa pe batute. Tandis que mutabali ana posa azane sengo na ba moment wana, ana posa maramener za la bien, mais boye olgo bo côté lo moko boye. Oyo ko stresser pe l'air msumutu.
pour ma famille na biso bele batala ba YouTube te ba bien on te sa maman na sonde YouTube ba bien on te omoni sko là ba makamani zo bi mabongo e ko koma na matoya ba famille wana misusu bien na misusu famille Renate bo bi ni robot bo ebité omoni donc to pona ba bilo misusu ya sala actualité ni sur actualité au lobelate si ba reproposer au pelo roboyer otali grandeur on a batozaka na bango rodo sango pena soit dans ça na mais zela vent et ça nini eleka pour c'est clair papa na Gaëtan mbala ya na leki mais ce que pour ni te na titre ba ko mara papa na Gaëtan mbala ba ya na leki yango ba yango yo fan mais bon tripoder ya Gabi Kutu abini su mbala Renati ya Gabi Kutu asadi su boy le sikoyo na batu mususu na Gabi baza ya na leki baza ba Rena baza ba no par alliance il paraît OK et comme ils ont inceste yana leki ba weni mbali moko tout ça batu na boy ouais pendant ba te bele ba marambo te nous avons tel que le titre malamoko tout roku na sepe na kimia ya Gabi aya Gabi bon séjour na Dubaï na Gabi azana voyage ana voyage bon séjour ya Gabi place à Farata ya Gabi azana yekule donc parce que après fête ndaki malamoko donc il faut comprendre bablo mususu ba moment auto comme na okapashi ils ont un moment où tu ça la sous bêtise si comprendre net ngana mona base ya na plastique vous comprenez les gars viennent so ko felo mida loba l'esprit y a bien polémique ya na plastique ndeng moko po wada na succès wana combo yana ba base mzo longo banda se tiu e bambio ba base mzo mona pe bomela ma mebele vous comprenez ba base belé ozo leka ba moto ye ba kibiso na bi e bomela ma mebele et bon maman tout le monde a bête au monde ils ont vraiment mais tout le monde a fait canal libala on va pas sengi Cardozo nini bala te ba sengi libala so base Cardozo na grâce Luzolo bon tout le monde a kiango pour grâce Luzolo ça la love story na mona baby donc c'est grâce ko faut bisabiso yona baby boyani nini mo ba ke voyage ba finir mobali na esiko ya solo to ya bango ba ebi bon ba ebi bon ngana tuna grâce oui que na remorque kaka comprendre siko grâce foi bisabiso clair au sengi Cardozo demande libala c'est que yona baby boyani c'est grâce au ndumba comment nous tout ça des comédiens mitou c'est ça après comme sous émission après elle ne font pas groupe pour vous de vous kana gaga mbala mata kata de monsieur bandi baby Cardozo comment ni siko vous m'expliquer besoin bien bolibo luka susu nini c'est ça ba guerre bota malisusu de bobali na kata libala baba na kata libala donc on a des fêtes dit donc c'est que bino profiter na masanga Renate vous m'expliquer besoin bien donc na biloko na masanga c'est que bino profiter qui non grâce Luka peut sérieux na vie Luka sérieux parce que you are dans la love story c'est que love you na baby denga vona vérifier na bien il faut vérifier vona vérifier mais balobi fait ba fille d'honneur ya Renate babili nzanza pas bon na mona na bon baba bien na bango bien na moi mimi ka bongo vena zo ka bongo zo kata pena donc non ka bongo la fille de ouf betongo pena boy kuna be Cardozo be mi l'esprit a pandi penteke na moi be princesse Ilous betongo be princesse Renate ya nioka betongo ra be koka yemo René zo ni kara luketo il faut kuba mongo donc amun na bona trouver na bango bien oyebi ka batu na biso nde bana bazala fa ko ba ba bimisa bla ba bimisa ki bombanda boye o poani bango bane ba finga bambanda kaka bango ka bambanda ka ba finga o ba fi d'honneur wana hande ba ko ma bambanda ba sa balate na bango bien ba bine na bango pe bien yo kam to komanda ba bloko wana te ba bloko fait ici là et capable là tine bango luke lo ka erreur mo non écoute roba quand on a place au finger té au bijon ou te kita yo quand tu après 7000 et comment on a 3500 na gambela va discuter il peut somba
Yala nous baton de bala. Kitoko. Matro. Tintika na moi batko avant de continuer. En tout cas PDG et Mamila. Encore yo zanga batko. PDG et Babi et Mamila patron. PDG a celle biso flat moya kitoko. Malbesoin mon flat de lingolais en ascenseur. Ba pesa de la chambre. Pour moi na rakuna. Ba film maram tout na rakuna. Ah. On a son assisté PDG aba Gianni Mila, yo le roi gérant. Bo pesa la lou droit na ye. Na ro se reposer de loti ngamona olingana kende. OK. Dans le PDG Mamila ana mikilia. Na PC ba mbote place ali. Na bossa ni pété na Yannick Makia di multimillionnaire njiloa. Ba master na ya ga ina kisasa. Et amo poso papa. Contrôler notre téléphone non ana. Mona moya ele ekoti. Ya neni ya ozona ba blouson mo abdo ya rabongo. Donc bana njila en tout cas fort bo sala. Bo continuer toujours ko sala pour na tika na bato belete. La compagnie va dire ba manzanza. OK. Donc il y a un moment là, il vaut mieux soleil. C'est comme le tourne solo. Kilo. En tout cas, ba misuze bo matinga na bongo. Ndo ya. Le borobima. La bière donc il y a un pena kitoko to so di théâtre toujours on a ndule po sola ngo kitoko. To mona qui sinjo na papa chéri mais ba ko tsama polémique ndenge ni faut pesa sa position et tout yo mo ka avec quadra yo mo li soso mane papa chéri comme li soso ri piana nga boy et ni ko ta moi zizani est-ce que na moya lelo o to moni waze kwa na ko felo bidi ko pesa na mbote est-ce que ba rando fo za la kaka non wenge ko te zongani en tout cas premièrement, en tout cas pour n'engager Agi Kitoko. Agi Kitoko pourquoi? Pour le loco fait mide à son excellence, ambassadeur. Donc carrément, Fakima Barando n'a pas bêtise. Au moni donc tout autour à rolling à ma bête. Pour on a posé de la Fouraya, on a posé papa Chiraya, on a posé Venazo Wazekwaya, on a posé Mise tout Fouaria. Pour partager idée. Baba neni ya kumba makam. Omoni na sepena na émission mon total avait à sala kango ndire na univers pa vina so Eric Mandala. OK. Ba otsa banzembo azoyoka o kingandi isala nga bien. Sadi ba twati ka ma polémique wana. Kisinjora toyebiye abanda pe kala na fina so jibe mpia na papa chéri. Babi nemite. Tokozala na défaut na malolemo. Mais ngote ko ma biso tina ba à niveau au badolga watsango ko felo mide na papa chéri bara bien et pas polémique au marambo binemi bisoka ba meloman to comme ça omoni na mito to suna posa marambo te ya omoni culture na biso na musique na to zonga sima pourquoi pour na ba bêtise we zangatina na oyo non papa chéri a resola na kisinjora Ernest Lingi pas petit naï ouais ko felo mide et ko les été pour mon kisi njora asola na papa chéri non qu'on fait na bassesse wana te ana banalité wana te donc babiloko faut éviter ngo makasi to éviter kisi njora na éviter kisi njora bundi trop na culture mboko abundi trop na culture mboko na quartier latin ali papa chéri ali alobela ba même de la forêt alobela même ba fali pour ba faire rigoler na to landa mikolo omoni. Donc, tout ce qui est biloko oyoyo, ba polémique wana salité de ko manangwana, tout ce qui surtout comme ko fait l'omide, to wana pas ba ranking wana ti. To apena na pas ba tout ba rappeler na vieux quadra. Il faut aider vieux. Vous comprenez Cynthia? Pour venir na minute wana pas litoi, on a pas conseil à batutu. Pour aimer mailler liboso pour ça la musala na kitoko na ti 3 ans nango. Vous comprenez? Vous savez combien de bateaux CPL racontent na Félix Wazeko? Makasi. Vous savez ni salami ne mité ma bateau. Ça dit balobana ou balobanaka. Mais va comprendre que non jusqu'à quand? Et puis to boma benani. Muta couvre ne pété. Tu bomela papa te, après bomela maman te. To sola ka te pourquoi? Il sala bango bien. Au moins lelo wenge yango wenge. Pendant depuis 25 ans il y a une ennemie, il y a absence de bandeko. Le ba vieux msuba na bossa ngu net aller makaba na bossa na kai. Na moni via koli, malgré du toro me via koli. Et koko ta ku tala na bossa na ba vieux. Il sali bien. Burkina Faso na ya na moni na mais ba vieux malgré ba koli mais tala amour ba nango. C'est-à-dire to tika ba biloko wana.
totika kisinjora da pire peta jibe a pire peta kofi kofelo mide da pire vie a jibe mpiana da pire peta kofelo mide pire petit a il m'avait bozi à batuto donc kofelo mide son excellence mais c'est l'ambassadeur biso za ba mélomane na bonne musique et surtout dans la latino donc mais na vie vraiment tolini ba bêtise té OK batika va travailler pena kimia Rando Fabrikas na wata. Ils ont ça mabe. Dernièrement tout ça là émission mo de lobarango. Ba to abi salité à makasi. Ma salité. Bazonga batala buza bana papa moko. Et c'est vrai qui papa moko. Bana papa moko. Et puis ngasko nga na ozwa ndeti. Na lo basko na monsieur le chanteur. Monsieur l'ambassadeur. Héritier watana betoto ya tembe. Tour de contrôle les boabengé Mikolo, El Diablo. Boss, t'as la titre aux anango. Aux amis, c'est l'ambassadeur. Oh, t'as reconnu même UNICEF Baebi. Tout le monde a ba image. Oh, y'a yo tout le monde a ba image. Oh, y'a yo moi. Y'a yo tout le monde a ba image. Pour y'en a pas tout le monde ambassadeur de mon ante. Mais y'a wata, tout le monde a. N'en ba outi ba Espagne ba ning tout et tout. Ambassadeur papa bablo mususu mutako banda olobane so betino ekara elongole lote elongolo watate par contre ba deba bo sala esani ekita bota la wata niveau zalaka en réalité na âge fabriquer ça leki ya wata aleki donc ce doit ça sur le plan droit de naissance c'est que fa pour fa na nien Fafanda bena nie abanga mukolo na droit de naissance. Wenge mukolo na mona zara. Te wana ke mabeti. C'est que je me suis finga avec en face. Oh ba sabola déjà. C'est que ce n'est pas la peine. Mais ambassadeur Watanabe tala titre aux zanango. Et puis batou bo rapembe na ba leader. Bon ça l'effort ya ko aider ba leader. Bato la team Wata. Ponga na héritier Watana ba sola bien. Makasi. Sola bien sali boss sali malé. Wata benga nga la kombo nanga. Maga sera que vidéo. Voilà. Maga apona ko mabe boye nazo ba vie pe belé. Bonjour président Blé. Bonjour président Blé. Yo yebi combien de fois na l'émission yo. Mais asa muto sanga Azandela bagba. Bien la loup. So comme nga salo bien c'est la loup. Ah. Les gens comment sali près la loup. Mbala moko. Nata. Omoni donc batu bwa pembeni ya ba leader. Le héritier Watana benda za bongo. Lelo to wana lelo lo baté. Il y a pas match. Oleka Wata. Tala mama sali na Guinée kuna. Et les Guinéens ba concert belé ba doki beta malibanda. Zoro mamuzo ça il aura bientôt lo bato kumisa. À l'époque les fabricants abetaki batib neya mado banini. To kumisa rappel. Donc personne mutu tana ye. Après c'est l'homme dans son époque ningizala. Lelo Wata mdali kolo. Wata oboyate. Wata. Siko ba beti so ezoke mabe. Atana ngamba fabricants. Père mato nyonso mutu ba pesa gelitoité. Yana mzo ya rafinga. Miso nous miso Hollanda te. Ebe miso musu pe ko ba bengio. OK no pété. Yana be miso ba robengo pe ko OK no ti. Po asala pour le ba chroniqueur ba comme belé. Ba ko sakana. Donc ça dit abengi leader. Ana na question te. Amo tunika ba question à mutu. Polémique. Tandis que mutu tu bimsene msu single ne. Bo beta masolongoti. Yo bengi na msu mutu, tu nega msu vinega moko. Mais on te tikali comme mutu, comme oh. Mais non même en tout cas leader ko limbisanga. Ba jara be miso bo fotele na plateau. Fotele na plateau. Ba ba lingana ba bongo. Sunga ye l'accès d'ontologie na ye. Pour autre mo sale comment di bande d'ontologie. Parce que kapacha ya minga. Pour to beta no so actualité. Faisait que Fatou nanga maramna nga. Aho banda ko tuna maramna nga sima to chite na nini. Mais pour niveau na tuna, otuna leader di maramba ya mutu. Mora ya yemoko. Quelque part presque wa bo mabango.
yango moni papa bozonga sa makanisa no sima wata kenal bandula fabricas ba bandule ya wata c'est la famille biso ozana pona opanzate mais to za pona ota kimia pour le wata so beti kitoko ya le kumu so ba congolais maestro pe so beti kitoko ya le kumu so ba congolais to bo mana poto zwa nini to bo mana poto zwa nini donc monsieur l'ambassadeur pardon papa na biso héritier Watanabe zwa mato ino papa kanga na yo po mafinga nyonso ya mafinga Holanda te ya mafinga Holanda te mutu mzo ko finga yo po afinga ka pona boy mais en soi ebi niveau za kapashi bate vo e finga sa biso to bata biso na bango boy fara boy o mona mutana ba rigmate maintenant batele TV caméra a obligé fa finga pour ne devant di boy na ba na finga na pe mutu na finga za azate mais so afandi wana non ko gâté pour bon si ko capable pour ma boy ezaka ba idée na ba invité na ba leader boko mo sa bene mission ya débat ça dit capable j'avais dit ah o manga mo finga na to kutani so ah bana ko expliquer so boye ebele ba okima alors tout ça mission libumo eleka ba oyate donc to tika ba biloko oyoyo eso la mabe soki ku wenge basangani bazongani boni bino bakoko na bango bana bango to swa na poto zwa nini vraiment et ça mabe kapashi merci et puis na mona susu nani na ka ba debango kaka na to mona ba nan mundibu robino mundibu ana ba mikili a bon séjour na mikili ngalo baba bonobo ya donc même conseil on a notre pesawa et que pas robino mundibu musique comme mukie distraction comme belé et comme belé kapashi ndenge toza boyi to tsango na mutu ba niveau keseni yana ba ram sou kapashi sa komi yango ngana komi yango te vous comprenez et puis relation niveau par niveau omoni ouais to baba ene na musala bali na landa ermo ba bilo musunde kona sala baga ermo bon otala ra YouTube asimila mu film bote mais to yebaka ndeto lo bagelo mda okangela mu place a tete to kosana ba okangelo place on dimate ba okangelo ko sa ku de rerte ponde to aboye lemsunga président swana na kota on a difficulté nana mudu mususu ka comédie le wanga abeta ngo papa donc c'est que c'est nini alekinga la relation et bele to mona ba biche ay avoyager ko tuko non papa ça non mpanzi na sali nini za mpanzi omoni kombo se kenda yana ba tunsu ba rangeler comme na téléphone allô ok ça va il faut finir bon il est fini ça la boy tout le monde ngwa tout le monde ngala tamba fina so ba winga ebele kapashi koyeba osolo la elekinyonso komi kitsa na vie elekinyonso même bible zolo ba yango komi kitisi oui voilà ce qu'on a moment ki bonga yango on dirait ezongeli maestro yemoko on défina mututé beta musique na yo notre monde sukuna ngamba bina filena na Ibrator ba indi sisus na moni nan porte-parole ya nan Ibrator ando finga bina vile grand père muku c'est tout tala omoni to conseiller na bandeko to beta rapé tour na ba tribunal na ba parquet to na hotel ba article to na hotel ba article ba beta rapé tour na hôpital et l'homme zotara imbécile non te ba beta rapé tour na hôpital oui to na rapé Parce qu'on a que mukuse na mulai mais ya mwa nzambi là yozo kenda là yo finga na émission ba tindi ote mais tant minuit etana to place ozayo et comme non ba mo sangelo mbomba ba ko mo selo be mission bo sengela nga pardon be mission
Les autres finga muto to bossa na muto na finga. Ana discipline ana mine. Facilité bimsa $1000 en espèces. A tel besoin bimsa $1000. Mais yo. C'est ça. Uzanga ngoa. Donc photo ye ba to bandeko. Ba bi fingela mwanza to beta muziki. Yango déplique alo ba muziki. Muziki nanu. Na place na finga ndemo na théâtre. Ngai so ye ba niko bude lalu. Tu mets 2 minutes pour la chauffer badouche. Bon, nanga bon ba père. Nanga na bossa na pe logo merci Kapache. To lamsa. Bon ba père. Devant des minutes, 2 minutes da papa na moi. Devant Hans Luzolo na moi. Devant Mike la Duchesse na moi. Devant Duche Gapanga na moi. Ndena kana ba tante na ba Sila Bisalu Bekam, ba Ursule Péchanga Black Glen Mobutu. Ba Belgique quand di bonne guérison Belgique quand la patronne ouais omoni sikoyo Kapachi bon baba papa ba vieux ba laxinzela bazo bonga siko bino moko c'est beaucoup mi ko bomana po biso sani so yoki la lumo olem na décor bazo tombokana bazo swana be ba yinani siko bino papa bolo bani c'est bon bozanu na concert ça tout de bu babo sana bino ndenge na biso. Non, il faut pas être exemplaire. Bino peut pas avoir goût et on ça va théâtre. Omoni, si ko ka bino mo na TV, bo finga on ça bo finga na boye. Mambo sala la kuzu. Mambo sala la kuzu et mo imasko boye. Non, li ko no mo ba ke bo papa ba na mino ba omona. Basi na bino. Baso mona. De tout le bagage on ne boire na poto kuna. Ndenge be mbila na mo so muté chauffer la ndio. Dans ce yo devant na muninga de. Otika bakanga muninga yango bolingo te ya ba père nanga ba père nanga bien de tozara na bino 2 minutes na kinisi to utena matanga papa le ya mbinga la lu etu benganga na Hans Luzolo ko baté chaque jour na téléphone to rana ba papa boyoka soni ba papa mukolo baloba ne en fait mukolo ba conseil te baloba seli kambo yali et puis nga ils a conseil te. Mais tout le monde sens que et ça la biso bana bango kitoko te et puis qui l'ont trouvé vraiment ma finga ba rando banini nanga mugozo vera zo blanchard mosaka na honorable Zakari ba base benda etika siko ngamuni ba baroza pena bien ngamuni ba baroza bien c'est comme un enfer boye ba mboka ndé c'est comme même bible le na Lick Jean 13 yatika pardon oui enfer il y a de combien enfer. Bon, par exemple, Ligue Jean 13. Il y a et l'Ancien Testament. Ligue. Ce qu'on a Ligue Jean 13. Verset. Non, maman. Capable, nous avons dit que nous contredit les lots. On contredit les lots. Ligue n'a pas comment écouter là. C'est ça deux versets différents. Ligue Jean 13. Non, maman. Oh, nous avons dit est-ce que vous avez Ligue Jean 13. Mais au 5 signes de balé. Oh, c'est là. Ah, capable. Vous avez mourir dans ce pardon. Ligue est moussous. Jean-Pierre moussous. Oh. Il y a un lobby, on a à côté Europe. Ah. Maintenant, nous avons solo. On sait que c'est un verset Jean 13. Maintenant, nous avons enfin, même les autres banabiso. Ouais, Bible va comédien. Enfin. Il y a un lobby, ouais, Bible. Ancien Testament Jean 13. Lick. Nabi Jean, oublie qu'il y a Moussous, on a dit Jean. Dans même Bible sur le bango. Le temps de la fin. C'est lui qui ne comprenait rien. Il va en faire. Il y a un passe autant. Zomona, il faut pas comprendre. Il faut pas comprendre. Donc aucun de musika. Moi ça outil cousin des ararets. On est pas moi ici. Ouais, ça qui lobby ah. On a réfléchi à vendre là. Et ça il lobby et puis cousin. Na sala duba na kisenso. Pour apesa la été. Mbula na tizo beta ndaka. Na futa ya répond mais mbula banenga 20. Na teso kisenso 22h. Na kuna recevoir na baxi ka maman titongo. En tout cas. Comment ni donc tu vas comprendre. Moi ne pas savoir comprendre que abi na sali mo erreur na ligue. Mais na Jean na suite. Jean 13. Oui. Bah tu vas comprendre même le mandat autant vexé. Ouais, c'est lui
qui ne comprenait rien. Il va à l'enfer. Papa. Et surtout nous les artistes. Pour ma préciser, on bien Nani. Na 11. Surtout nous les artistes. Surtout nous les artistes. Pour les oh, c'est ça on a compris. Il y a matin non. Mais pasteur de la foi contredit ngadi. On ensemble là ouais. Na. Pas Francis Tatou. Ensemble là AVC. Ensemble vivant chrétien. AVC va vivre en chrétien. AVC. Église déjà comme on AVC. Ensemble vivant pour les chrétiens. Donc de toi no boygo to vivre en chrétien. Ah. Bah toi comprendre. Biso ensemble la radio chaque dimanche. Semaine rien. Olingaku pasteur azana bambrité. Donc pasteur pas la bien pour relendir sa biso ce qui est vrai. Ma bonne c'est bandana combien? Et biso une équipe en noté. Ah. Bandana on a au moni lelo hein. Ti. Moto nzamba ala moto nzamba bomilanga transport na dévoiler pamba. Ya ça nga pas si pamba donc. Lelo basuka pas ba batali biso. En tout cas ba tout bolinga biso. Au sexy comme pièce. La lumale ba la bière. Babi mukonza bakuze eza nango. Bo déranger nga trop la luba flamingo du jour au jour ezobotam. Tant que Dieu alobaki je vous envoie pour remplir la terre. Ah bino vous compliqué nga force. On a bien vous compliqué nga. Te jeunesse est bandelis. Na apocalypse. Matthieu. Na Matthieu. Matthieu 10 entre Matthieu 10 il y a un ancien testament. Matthieu il ancien testament. OK. On a nouveau OK, on a bossani. Ah OK, on a bossani. Voilà. C'est jeunesse ya Zamboya. Il y a la jeunesse. Oui. Oh, c'est capable de jouer, on a trompé que pour aller. Oyeba. Oyeba. Ah non, il y a ça pour biblique. Remplissez-nous les terres. Pour que l'homme n'est pas pour que l'homme n'est pas bon. N'est pas bon. Soit celle. Yoka. Omoni. Ayo baksango. C'est pour cela j'ai créé l'homme à l'image des femmes. Vous comprenez? Donc, voilà. Yangwana karebe pas sur Bongsango. Homoni. Donc il faut savoir, il faut bien savoir Kapachi. Maramanzambe, il faut y bango, et ça soit bien. Merci beaucoup na Kapachi l'invitation là yo. Et merci beaucoup. Na batutu bolanda biso va filmer on a des continent Naomi Barcelone TV Sodome et Gomorrhe. Notre ça film mo Kapachi Sodome et Gomorrhe rejoindre boy. 2 semaines et demie. Banda ba théâtre banda. Et va tournage. Mais on comprend que diable linga te ba dévoiler misalani. Mais oui, ouais ba te. Donc son négatif Sodome et Gomorrhe et landinga. Mboule banda banda 13h20. On comprend? Pour ani pour na 4 heures ba lesbienne ba ali, ba pédé pe ba. So diable abi non. Il ne faut pas dévoiler. Ouais. Non secret. Parce que le seul lieu est le maître, le temps et les circonstances. Vous allez voir. Merci beaucoup. Nous avons déjà film à Kitoko, Sodome et Gomorrhe. Vous continuez toujours à s'abonner massivement. Et merci beaucoup à mon boss, RK Mouchanga Champions League. Na boss a pété, na maman formidable, Naomi Barcelone. Et na boss a pété na papa Albert, Agence La Grâce. Non, papa Albert. Bah, papa Albert. En tout cas, partout on a Joe. Sango boy. Soukara na papa Albert. C'est Nicolo na papa Albert Yemoro. Papa Albert, bambote yangwana, mama bena babi exotique. Exotique bena. Ba Nicolo to na exotique bena. De place to za wana to lia bien, ba kisa bokoko. Ngamo ngonda flamingo na tindi bilokuna. Kuna nde solution. Likazu, Mungombo tout et tout raison kuna exotique bena. Paul Mwamba papa social, yao yangwana Paul Mwamba. Bana njili tout, bana changu. Merci na soutien na bino ndé bozo continuer toujours à soutenir l'artiste et na bossa npete Yannick Makia des multimillionnaires njilois, Clave Maleba, Garçon Valère, PDG et Mami là toujours. Flat Kitoko na lingwala Mami la palace.
Gianni Mila, Jordi Mila, babino tuna linga bino mingi. Yo mo sintaka pashi toujours. Papa besoin linga linga abwe. Ani obeta na bambote bena kapashi bu bino donc. Ouais, John Mystique moto na nzambe. Ya yangwana moto na nzambe. Petit Fali pe ya yangwana et bambote na bino nyonso en tout cas. Tu es là bino fort. Nicolo omonize e kokinga. Yo cha super na za super mate olongwa place donc pas bien à souder donc Dieu fait grâce Dieu fait grâce vraiment garantie ce soir kitoko garantie ça va kitoko si tout va bien déjà bah fin mai na kota déjà palais déjà bandalungwa kitoko mais faut y être fait bien mam c'est bon faut y être ça les lourds on a parlé et ça absolument bien le bail paye moi trop ouais merci en tout cas Lalou merci Naomi Barcelone, bonne guérison en tout cas. Obina Azobela. Belle vie, Belinda Kandi. Ok, belle vie, bonne guérison. Merci d'avoir venu sur Olanda Bisso. Petite Nanga Aïda. Merci d'avoir venu sur Olanda Bisso en tout cas. De écouter prochainement le numéro à Sika. Numéro en Parisana, Olingarae, Olingo Petit de les chaussures, Olingo Petit de les Nzungu. Ouais, en tout cas, Ndakoye. Moi, en tout cas, Ndakoye. Contribuer, ça la bien. Bon, contribuer. Opération contribuer dans la vie. Et ça bien. Attends $1. N'a reçoit. Ouais. N'a pas 20 000 dans l'agence. N'a reçoit. Pour ça, il faut foutre un dap. Ouais. Très important. Fan, faut foutre un dap. Vraiment. Merci en tout cas. Bye. À la prochaine. Au revoir. C'est la mariage que les gars d'éviter. Pas un moteur, oui. Il faut une ammonie, une casse contre qui ça tête comme un moto. Et comme ça va dire au français là. Dans le bandit. Basta bibali. Tout à opousa. Facilité. Facilité. Et puis bah dora. Vraiment et les kelinga. Na mona na moto et flatenga. Au bandalelo na tiki makama na comme na moto. Et puis moto casse-col. Oh, toi, c'est au Canada des Quinois. Jeune garçon du Cocola. Tika makapa gauche droite. Oh, t'es boulot ya boule. Combat de bon sibi sauter, moto ya boule. Et puis nous mon amour. Et ça na monter pour sachet internet. Oh, toi pour ça va monter yo kanga. Et ça na 3 pinets, na 2 pinets. En plus là aussi quelqu'un na 4 capitale. Et ça na croisement qui boga, boga ça. Na barungu. Numéro combien? 33. Facile. Na prix à bien. Et simbi na yo gars. En tout cas tout le OK. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours?
Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Capage TV. Capage TV.